Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, Bande Bolanda biso partout à travers le monde. Tolobaki, Tozo Tambola, Tozo Fouye ba invité. En tout cas, on a osenga Bande Kodangai, Bana Poto, Bande Bolanda biso mokili mobimba. Ndeko uti partout à travers le monde. Soko kiti Belgique, awa, soko kiti na Bruxelles, benga ken piana parce que ya osolana bino Bana Poto eza ebele. Oto mona kabino na musika tolingi to banda soko affronter mwana poto moko to baba vrai bana poto na ba fo bana poto parce que awe koma nga mwana poto biso nde ba vrai bana poto so to luka to ye baba vrai bana poto zalaka banani bana poto normal bazalaka banani lelo na yambela bino Gaïta Sanduku bayemba trop et pas ba artiste et musicien. Boka na banzembo belé ya ba artiste et musicien, il faut expliquer biso. Est-ce que baemba ega ndenge baemba bana poto msu na buzo balelo bakoma regretter, ba bebi sambongo na bango na musique, lelo bakoma ba jaloux ya ba artiste et musicien. Bana poto belé to kala il paraît ba créa ki combattant, et ba genda tour na Congo ba moni mapango ba jibe ba wera, ba Koffi Olomide, ba faire gola ba fali. Et comment qui mutema mabe jalousie eni eko ebotama na yamba Gaïta Sanduku to ba soki yepe aza parmi bato ba mema vina buzoba sima ya ba artiste et musicien po mingi babima bazoba ya bazoba sima ya ba artiste et musicien apesi nyoso un artiste a s'organiser ya tikali na vie malheureux. Gaïta Sanduku, bonjour. Bonjour, Massama Kempiana. Bonne santé d'abord. Toujours. Gaïta Sanduku, bandeko bazolanda yo, mokili mbezolanda yo bana poto bazolanda yo baza ebele. Pourquoi expliquer biso vrai nom na yo ezaka ka Gaïta Sanduku o babwakaka ou Gaïta Sanduku eza kombo oyo olansa pona koyebana? Non, nga par contre nga vrai nom nga eza ma Gaïtan. Sanduku ya li poste nom nga. Ça veut dire nama comme nanga Gaïtan Sanduku. Nama vrai Sanduku vraiment. Voilà quoi. OK, merci beaucoup Gaïta Sanduku. Na poto salina nous combien des années? Ça fait déjà 24 ans déjà. 24 ans. Ouais. Est-ce que tu vois bien parmi bana poto, ba vrai bana poto ou osaka mwana poto ndenge tout le monde te mona ke à côté Europe awa aza mwana poto normal. Non, mais par contre, nga, na batan, on a bêti na poto, so na bina so ba na poto, ezaka ba grand frère, ba vie nanga. Ba otu batika na se, ba poto vraiment, ba ebelete. Ba o compte moko. Ce que l'on bêti 24 ans na poto, ça veut dire, tu comptera ba année l'an 2000, peut-être yango année oyela awa na poto, et Gaïta Sanduku yaka poto, okutaka banani bazo régner avant yope kombo na we kota na kati ya histoire ya musique okutaka pena banani o bazo régner ozaki pena ko sentir ke mboko na ye pena bato ba okamba pena mboko ba prêtre ya mboko eza ba kombo tel. Bon, nakuta serona nakutaka ba ministre Papa Wemba. Nakuta ba Dadi Soso, nakuta ba Spaja. Bon, écoutez, la plupart est belé. Bon, écoutez, bah, Nikens. Bon. Bah, Cyril, après, bon, pas l'écouter, bah, on va mato et tout, on a eu. On a eu, bah, Gaïta Sanduku. Bah, Gauthier Mascotte. Ouais, bah, Gauthier Mascotte. Bah, te belé, quoi. Bah, Simon Bongo. Voilà, bah, monde, bah, Londres. Voilà, bah, le Paris, attends, sur la Paris, quoi. Ok. Ouais. Bah, tu as rien à Paris, bah, moi. Ouais. Bah, Nikens, bah, yakapé. Bayaka, oui. Bayaka, Cyril Kina. Ofuma Bilele, Pazalaka. Ba patrouille de Panama. Non. Onga na robro, onga. Na mona bango, tozala na bango. Tozala na bango. Na bango, tina suka ko. Est-ce que vous avez moi souvenir, moi, on a parlé, bah, combo c'était les biso, et ça, na, moi, des combos théo, et côté ça, on a quoi, puis pour ma camono, pe fongwama. Ba artiste pe ba bandope so valeur étant que de comment ça veut dire mandene
Non, ndenge ezalaka oyemboka sika ti. Oyemboka sika gaita yemboka sika. Il faut qu'on étudie dans le terrain avant makambo no efungwama, il faut qu'on étudie dans le terrain. Est-ce que parmi ba kombo sitele biso eza bato moko pe oyo bakotisa yo mwa boule emsu ya osala mwa cop oyo efungola lelo ozala gaita sanduku. Ah, ngama mtakotanga cop alakisanga makambo. Yaka le sel vient nga Jansi Mayasi, force d'Italie. Jansi Mayasi. Il est vraiment formanga. Alakisanga ma petit nanga fobo et pour Jansi Mayasi aller côté par Aza beau-frère pour mbala nièce nanga. Beau-frère nanga. C'est-à-dire moi c'est mes compagnies. C'est ma Mayas. C'est ma Mayas. To sambela na ministère des Affaires na Kinshasa. Voilà. Tota ozala na ya vana ya poto awa na Kinshasa kuna tozalaki. C'est ma Mayas na peso bambote zetikiri. Vero kiri wana batu na ye. Wana pe base nanga. Bazetikiri. Base nanga bamanya. Oyeba na vero kiri. Wana ba nanga petit nanga base. C'est quoi oyeba na patuka pangala. Wana ba pote ba massa. OK. Voilà. To continue. Voilà, Jansi Mayas ne mutalakisanga nzela. Ti lelo venanga bana otaba Italie, ya Panama, a tracé nzela, ti lelo pena koma lelo boye. Voilà. OK, merci beaucoup. Alors, tozana gaita sanduku bana Congo bande ko bolanda biso mokili mobimba. Tozana besoka ya ba question mike. Est-ce que tokolo bana 24 ans au sali a na poto? Ce qui te comptait parmi bateau yo bazwa ba apporter un plus. Namboka na biso, est-ce que kombo no tokotia akati? En plus, non comprendre, bateau apporter un plus namboka. On apporter un plus na sens que eza ba congolais mususu oyo awa ba ba investir ba salima ba société ba engager bateau to mona pe ba congolais mususu ba laksa biso ka bilamba na danger na saper eloko na sombi yango ta sapato ota mo landela na Kinshasa ana eloko te olandela société azana ngote. Baza bato po na ngamba apporta implicité. Baza bato donc baza bato ba mema mboka na biso na kati ya loyenge. Est-ce que na temps oyo sali na poto est-ce que porter mboka na implicite na quelque chose moko boye ya mael ozwake pa mindele osaele yango pe bénéfice pour na bandeko na yo ba congolais. En tout cas, Kempiana, franchement, au level au mon capital. Et là, quand on l'a na salle mambo belé. Pour nous ngamona no. Na salle qui est au Félina, na salle qui est association pour nous aider Barbola, na salle qui est association nanga pour tout le monde. OK. Alors moi association, na yo ça la marque nanga pour nous qui to la tana bilamba, ba griffe maroraka. Voilà ti yoji et pas la ti yoji. Voilà ti dolce et pas la ti dolce. Na vandi na raisonnable. On a la tamelo va comment on a moro vraiment na bata on tout na va na poto fo maelu mundela laksenga on a zongo na mona salela. OK. Et on a le na sala boka longo da boka longo to lo beza greffi o eza marque déposée ya gaita sanduku. Est-ce que bandeko na ba congolais ba tiaka au poids parce que tout le monde a ba artiste na biso ya Congo bateka beaucoup plus ba griffe ba paya. En plus ba embela ba griffe ya ba paya wana sans même contrat. Na mona ngone tina ki mutema mabe o mona ba griffe ba ndeko na so ba congolais ba lolo ba bimisaka ba LL ba ndeko na biso mso bimisaka ya mamoto zaka ya congolais no Kasamoto o mona un artiste musicien po alobela Kasamoto il faut contrat ba pesa mbongo mais côté là ba greffe mususu oyo ya bato baza pas même na contrat ba artiste ba embela ngo ya ofele ba saela ngo ba promotion ya ofele. Est-ce que depuis bimisa greffe na yo est-ce que ba ndeko no ba congolais surtout ba artiste ba boka kayo ba tchao déjà pour na greffe na yo pe que les luso? Bon ba artiste na biso surtout ba un grand te le bien capital à Makas. Bon na prochain ba on peut mingi te pour obiso yo mona botami batika ka kola mona sa botama ki mona pusane mona zoke na nguluma déjà lelo to lo baboye mona ke ba 5 ans déjà mona avait ma télé milongo vraiment on a bien sibino mingi boya na soirée le 17 non to kota masola soirée to c'est ça na makambo oyo na mwana télé mi déjà
Wana teleme yango bomona bomona casquette yo bomona yeyo Bwaka Longo. So bomona signe na elamba tout yaka rouge. Bwaka Longo. Da griffe ya mwana mboka congolais Bwaka Longo. Bomona est-ce que ça ba chapeau de bosala ka bien? Non, yana ba veste, yana ba ensemble ba jogging. Toutefois bomona ngo yana ba publicité, yana ba toutes les sortes, yana ba chemise. Yana ba trailing yana tout ba sapato nango pe ezali basket ali tout ba chaussures pe ali yana griffe nango bien signé Paris Bwaka Longo. To mona ofandi pe na France mboko bato balobela bilamba mwa mingi pourquoi ba saper na biso ba saper ya mboka na yo bazwa occasion ya lobela Bwaka Longo te? Non mais par contre on a aussi bango pe sous ba ingrat ya la toucher ba point na bango mo balobela ngo te po parce que bayebi yango na mitema na bango babetela yango mpe maboko même so na bimi na millier bayebi Bwaka Longo ye wana bayebi déjà non pièce moko bebetamaka Bwaka Longo ya masa na biso wana mais volonté ya kozala nango même so ala volonté te po azala nango po omona lokola tozala eloko frère na bino congolais comme on voit adversaire tu vois mais nzoko biso tona batamba adversaire te toke liboso na pe kana besoin ka congolais ka taza na besoin Bwaka Longo ka sénégalais ba na besoin nango ba indien même ba indien ba na besoin Bwaka Longo ba arabe andi tout le monde ba na besoin Bwaka Longo. Ko communauté ni somba biloko no communauté na mingi ali mingi ba congolais ba sénégalais na ba étranger belé c'est ça. Ok, merci beaucoup. Alors, Olobi année où vous avez un événement nous organisé le 17. Le 17 c'est à moi février. Le 17 février. C'est un événement où au bimisa stock il y a biloko côté kango vente aux enchères ou c'est un événement. C'est un événement collection il y a 2024. Et bêtement l'événement wana. Au monde a une nouvelle collection mais il y a 2024. Il y a Bwaka Longo. Il y a Bwaka Longo. On a mis ça là. Moutunion sur un événement. Alors on a t-shirt nae. Bon on a défilé, bah défilé. Bon on a collection vraiment na ba veste na ba impair et bi major wana. Après ce temps on va absolument événement, c'est que c'est événement. OK. Pour ça na bateau. Na bateau. Pour Longo avant na mingi. Wana Paris parce que tu as que Toto Tumba azo organiser événement moko munene ezala na Bruxelles. Ezala le 17 jour il y a Saint-Valentin. Voilà. Tu as awa expliquer biso que le 17 jours à Saint-Valentin, droit d'entrée à 50 €. Ba finyoso mabale kufa bana ba souci mibali. Ba ya jour wana mibali pe bazangi basi. Ba ya poza featuring. Okolo kota libala, okolo kota mwasi pa okolo kota mobali na kati événement bateau. So na habité yo pe bateau lisusu wana ko sala ngo na France. Ou bien yo pe oyo la Toto Tumba liba na Belgique. Non. Kaka bomo na Toto Tumba na ka yo na ka Bwaka Longo. Ça veut dire toi la featuring moko. Quand le même bateau on a tous à na Toto. Ça veut dire son abi na lo manager na associé. Ngamutu naza na kati ya Toto ngapena na kati wana. Toza biso mbale na Toto. Bateau lo ba yo za soso munene Toto za soso mukeo azovimba nzungu. Mwana mboka bakonzi bazalaka. Beti na Bruxelles awa. Na tali na manolo ka ba grand esprit. Otoko sana ba makambo poto ke liboso. Ayo tala mpanzi na mona Toto. Ganoko. Asinga sanduku so to pesa ni mboto to ke liboso. Yango to Bwaka Longo na miso to Bwaka Longo. Bwaka Longo. Sko entre Gaita sanduku na Toto Tumba kolo idée zana onani. Kolo idée déjà ezaki de Toto. Toto a salaki tous les moyens, tout ça nango, tout le kelango ba projet. OK. Tout ça qui tant nango, to betcha ta ba 6 mois pour to vendre des solutions. Après to ko tala idéologie ngo ya bisinga Gaëtan, to comme de après. OK. On a bisinga pe côté nanga mindo keza de après. So to tirer kaka. A bisinga Gaëtan côté na mino à Paris, nga côté à Bruxelles na ça c'est bon. Na mini cho yon to mona to beta sko featuring Paris Bruxelles. Bana Paris. C'est bateau. 2024 c'est action. Miracle na miracle. To beta bateau, to aka 2 personnes. Tumba na Gaita sanduku. Mais to ke Bwaka Longo.
bana Paris boya mouvement eza ya danger oyo tu baza bainvité quand même bomona bango twana Bemelia aza invité twana Bexi mwana invité Kabu ya mwana ye peso aza so invité twana bato ebele animation eza ya danger taka eza drapeau à Paris contre drapeau à Bruxelles ça veut dire bachéri à Paris bachéri tous les bachéris à Paris ainsi les 17 nayebi na nga soirée le 16 ali na Panama on a ya petit nanga na rozala pe le 16 wana pour na confirmer Chantal Bola petit nanga na yebi soirée no le 16 na rozala mais le 17 to ça finition na bateau tout le monde photocopie bateau no bomona tumba bomona pe kaita sanduku so bangambo bino boluka oyo ba événement minene oyo bino bozo s'engager zo bangisa bino te barambo ya kozwa bateau de 20h à 6h du matin zo bangisa bino te omoni déjà de tete minene se vandisi makambo seke baibelo baingi basala ezala projet likambo nyonso basala yango c'est projet tozwa ye temps na biso po tosala projet po likambo yango esimba ok siko likambo yango ntongo tokomi na point ya likambo esimba tobangela oyo te balobaka afo opesa na maboko ya nzambe mpo nzambe asala na ye biso toza na kisi te 2024 yango oyo magie eza te maboko na biso kaka pembe boye me tokebwa alongo bwana kisi te kisi ya te featuring na biso eza kaka nde mpona bamama pour les 17 Bruxelles, Paris, Londres, Allemagne na bamboka misu totangi te tokutana na bato obi ke événement bato bozala neti bato ya mibale bosala ngo na mona papa chéri asalaka événement bato bakenda ofete na île oyo esangisa Kinshasa Brazzaville île na biso ezalaka wana babeta mobange na ndule bato bakenda plein à craquer ambiance wana ya concert à mai esalaka mwa bien siko bozo s'organiser ndeni mpona kotia instrument on a ndule pena ezobeta na kati ya bato bato bazofete parce que ça ba événement mo boya karara kempianelo no biso ana poto tozala na babato na différent babato biso tolo beza babato sale na kati ça veut dire bozala bien chauffé tout le monde taka to na hiver mais to fete na kati ya bato ça veut dire mali les affaires mais biso tozala bien couvrir tozala ma bien quoi dans na kati ya bato ana bo fete na kati ya salle et mais na kati ya bato voilà oh là là et à ma salle ba salle a mini o to ebi bateau mouche bon mon appelle ba image bon mon vraiment ba grand bateau bon mon maman ba danger mais bon ça ba surprise né na tu sais no défilé ezala fallait et ça là à Paris mais tout ça là on a Bruxelles défilé ezala bon mon ba pièce bon mon ba collection boka longo yo to le kana o ya sika bon mon ngo na biso toyebi bino bobeta nde bamusicien bandule na poto bino bosalaka baévénement bonde ozwi artiste olongoli Congo aye awa osalisi batourne ya babato ya basale bino moko bokomi kosorganize boye oyo eza koboma miziki te bo oyo koboma miziki te eza kutu kimanaja kutu bien yango po musicien nyonso ozala na besoin fa ya obeta kaka biso mona etape maleme lelo poto babi kombata bebisi poto non komba na biso ezalaka combat esprit komba ezalaka te boswana na bato bobunda na bato non biso bato toyebi komba tokomprena déjà ja komba tokomprena ja komba tomota komba na musika po parce que bao bayemba mbango bando bazinda biso kwa toyeki mbango te tovandi na musika tootala sadi mutu abatama eleki na mayele ok yango lelo tovandi boye toleki bato ebele na mayele po tobatama tolinga olakisa te omona nga place mote na lakisa on a lati boete nazalaka propre tout le monde me connaît ba ebida Gaëtan il est propre bala bien tu vois nalataka boka longo omona babi péniche bato péniche eza dégâts eza ya somo bato ba osepela fo boya nde événement so erolataka boka longo wana otali baninga mosusu basaper ya Paris balata ba griffe mususu bokutana na ba staff ekotsaka mwa complexe te non on est ba rêve na bango chacun mutu na rêve mutu nga salela rêve na
Bango c'est la non rêve na bango. Mais par contre, rêve bango yozo c'est la rêve. Car la chemise à nos sombi wana, na tira kipe ba betsa bango. Ça veut dire ko tana fait tout beaucoup tana des chemises. Si on a un esprit. Moi tana un esprit pour la chemise noter. Mais lelo na liyo compliqué o penate po soki tokie pe boye epso na epso longola sapato na mona akombo mususu mona pantalon la teza pa akombo mususu chemise la teza na kombo mususu mais ozo présenter biso ka chapeau à pamba moi te ke yo moko na noza au départ ozo bomana no marketing ya griffe ya yo moko parce que na moi c'est comme si mbacho ezana ti levis hein Kempianelo na biso moni leo na poto. Même Adidas au côté même na bateau basala ba marque makasi awala taka même le honnête. OK. Au côté lo mo pour ça la ekende bien. Tu vois. OK. Le lo bilanga siko chemise marque mususu pantalon marque mususu tout ça marque mususu. Mais le refond le chemise bon mon la griffe à 4 ba komi boa long. Au cas moi bon long na ba chemise a boye. Pour parce que na lingi marque nanga voilà naza na fier na marque nanga na biso belich na beti za boka longo mais bien mbatia jino na betio ezala Levis mais na griffe nango na tia boka longo gomo na lati na se ezala okingandi mais na griffe nango na tie boka longo ça veut dire linga na milinga nga na milinga pe na griffe nanga tu vois voilà. OK balobi bilambe tambola rapena ambiance ya musique ndenge ba combattre ba boma musique na poto awa eza manque à gagner na bino te boy non même pas déjà tout le monde c'est combattant ba tout mon rawana on na combattant c'est les mensonges tout le monde c'est les combattants même bo ba na kin o ba kenda kin bazonga tout le monde c'est combattant zalaka c'est l'opinion moto. OK. So moni ndetinga bona vandi boye opina pese exemple moi mukikaka mutu mo aza kuna to ketake moi mpina lekina nga mutama na ketakele na burne depuis ya poto na no ataka mutu te ben non obundela ta moi cité te jamais bon ana poto na moni batu ba bomma na likola basi mona mutu boye akuti moi cité na mutu mususu bambeli yango soki utaka wapi okaka tu Congolazo kufa awa likamwa mwasi ko mana ko wana ilo no ebiso on est ba pervers ba pervers ba reva trop toi qui koluka toi qui mamba bumbelita toi ko bundata toi ko luka mande toi qui boy mamba basi na bombelo te nzamba omonanga tozo ba leçon mais bitumba te toujours ba leçon pour moi c'est mususu okuta naza mutu bien te mais yo zo penser yo moko za bien te nzoka ndiende mutaza bien te bokabwani omono zupe moi c'est mususu po zwa omona mentalité na yo na mentalité na yezo correspondre te zo simbate solo ni ebonga ba faye belé le na poto manque de conscience ba conscience te moi maîtrise lelo le ne to vanda boy maîtrise za yo moko avo bimanda ko faut prier ka esi manzambe amso zanga keloko moko boy esi nzambe piange loko na conscience na yo moko yo mo zanzambe tu vois manque de conscience na senga na lobela mingi ba massa nanga ba amina nga bozala pas trop fanatique à moi si falanda rayo moi si pas la trop fanatique pe mobile était pour bien faire mobile besoin de décevoir bah c'est trop. Oui, c'est bien sûr pour parce que ba o ba ye bon to cha ba o ba ete pour bo ada na mboka ba o de ba ko kuta biso likolo to banda otambola nango ba ngo pe ba nga balanda mais ba ko comprendre sima ba vieux ba gafaki moi to landa bango ezate to changer méthode yango méthode yango lelo ba o benga na bango na ba parler mais biso na ba poto akala au mona vraiment non on va na petit serment mo boye bokanga PG bo vanda à l'aise sans problème ça likambo au trompa ke pe belete mwandambo tu vois pour monde ya monde à showbiz tu vois lelo ba jeune ba mo bebisa makambo ba jeune ba mo landa showbiz baza suna kopa osate o lukala obeta kayo jeune a préféré na yake mona nzela mo be no mo azana longa tamako akabela tamwa jino yo moi chemise
Tu vois, showbiz ekota trop. Est-ce que mbongo bafuta bana na poto yango ezoboma mabala ebele te yango eza la base ya Non, mais par contre tout le monde va payer avant la poto. C'est tout le monde. Comme moi-même, on va pas foutre na poto. Moi c'est na pas foutre na poto. C'est pas ça mbongo ne bomayanga. Non. On est allé ba raisonnement africain. Kanda nini comme ça congolais nyonso comme un espère qui combattre. Bon, elle a mis piaka. Na manque de conscience. Tu vois, au moni il au monde en loba, ma frère nanga va combattre. Lelo nzamba na besoin bato. Monde ke na suka. Moi musique lelo même to télémélango ça bien pour na bana na biso. Pour mentalité na bango changer, makambo changer, c'est bien. On les habille à ma casse na combat na biso to sala. To rester peut to longa pe yango. Mais combat lele comme beaucoup de talent tu nanzela bo simbe na nzoto. Bobo to la monteloko, c'est pas ça les combats. C'est comme si bano roboti ba monde bazo bomba pena combat parce que bino ba papa bozalaki na combat pena makasi ezala okende bien bopekisa ki bandule beta te soki mise moko aye to mona bozo manifester pena makasi bozo bimebele mais bano bano roboti pe bakomi mikolo bakokisi ba 18 ans bakokisi ba 20 ans awa bakomi na bango ba fanatique ya ba fere ba fanatique ya ba fali popa donc mwana azana tanyo papa oyo atia mibeko likolo na ete parce que to ana mboka mibeko bana pe balingi basala la sentiment na bango bana ba ranking na bino oyo bozona kina ba jibe ba wera na ba kofiolo mide bango balingi botia ngona mitu ba fali te ba faire te côté wana ezo compliqué moi combat mukete par rapport ya sentiment bano boko lisi lelo na poto et on a tout à l'heure combat c'est cela combien la ressource te combien tikala na bata ba intelligent bato mitezo sala OK combien zate o to sala clic moko bo ba sala clic moko non combien bato mitezo sala parce que tout le monde il fallait auto beta ba sala ya ba 50,000 personnes kaka ba na bino moko ba combattre ba lobino oya ko meka ko ya ko tia likolo awa c'est comme si bino ba papa ngo bokimi botsaka makelele na réseaux sociaux papa nyonso ayebi ke bana nga babimaki déjà 4 papa mosu abi bana nga babimaki 5 surtout ana poto soki natuni o question moko okolimbisa nga okozala na bana combien bana 8 bana 8 siko ozwa sikoyo mutu nyonso azalaka kombata bamosusu bana bana ba 30 bato mpe bana ba 50 na mboka oyo bazali parce que mutu mosusu azobule kaka mpo mbongo evimba côté ozeli surtout ba danseuse nyonso bino ba mise bomema poto awa bana poto ba profiter nde kotia bango bazeli siko bana wana nde balingi lelo musique ya lelo mais c'est rien à voir au monde le monde otolo ba tout à l'heure awa to bande na sujet mo ya moi c'est ndeli bokabwani ndeli voilà toute façon déjà le monde moi so bokabwani otikena ze awazana mona nao voilà tant on ça la vie mususu place on okende wana au chanozeni voilà tu vois moi on va le vie c'est comme ça et on mona changer boy komina boy komina boy on komi on changer au candidat le au tiki pelo parce on a vu ko bota na yango créer génération moko boya sika ouais créer génération sika mais génération de l'onde to so la boy ne to so la ngana boy génération sika mo bana mike tout babimio voilà faut te passer bango chance OK faut te passer bango chance ne non tout le balelo combat et commander mususu combat zate ba mona bato makelele o mutalo bibo ça c'est pas le mais à part combat ya kobima na balabala ngapo nanga ozo sala peza combat moko pena très important parce que combat ya kolakisa bato pe ndenge ko luka mbongo lelo bozo organiser soirée moko ngapo nanga na betela bino maboko soirée moko boye oyo vraiment za rare bosangisa bato na bato odi ambiance wana eza ba ambiance moko o bato balukaka ata une fois na vie ya mutu ya revivre okende passer moment moko boye bwana badinga na bato bozolia bozomela organisation kuna na neza nde nini est-ce que bokoteka masanga na kati kolia na kati parce que de 20h à 6h du matin il faut bato basepela oya komela bamela o pe bakolia balia donc les seules soirées wana nyonso eza complet makambutu franchement
si to comme le 2 février le 1er février ba bieseli soirée on est à soirée moko boye tout beaucoup dans la carte ça complet. OK. Ça veut dire so on met la champagne ezali on met la jivache ezali on met la jack ezali quand na carte 50 € mutapesi. Non, mais par contre, au moins bouteille na kati et comme dimension mususu. 50 € ça bouffer. Ça veut dire au côté entrée, colia, mangambo tout ça, bah équipé au normal comme la bière normal. Champagne, whisky et comme na niveau mususu. OK. Pour boire à longo. Boire à longo, ça veut dire c'est à pamba. C'est boleka. Même si on a dépensé 2000 na bien koleka na ngo. Même si on a dépensé bon on a là forme à danger jour on a koleka. Et même si on a ngo pamba. Et on a to le bien boire à longo, il faut to boire à longo. Pour ça to boire longo te et on to tale o bat ba oleka. Ba boire ete yo na cholit. Nga na boire ki banana boire à longo mona leke ate. Est-ce que vous expliquez nga je fallait abeta ba concert ni bomoni pena esimbi pe bat ba kepe betani. Bobela kite na bandako. Non, parce que Kepi en a eu la mapasse. Tu m'as dit la question pour y poser parmi frères à bateau. Bazala ko bimana balabala. Non, non, bobo tigre ba beti bino pena kao. Ba be ba papa biso to ana makileza na makasi ki boye to ko beta bino ba père na biso ko na fali. Kepi na ngana yibiselo mo boya mutu nga. ACP no pula luka ko fola mola. Et donc, on capital. Tout le monde c'est combattant. C'est pas ça combattant, on bimana balabala pour ça dans mon boulot, ou à caler non. Tout à n'importe toi, un jeune garçon, c'est le combattant. Pour toi, qu'on loka. Toi qui changer vie na biso. Famille de Afrique qui base à la bien, tout base à la bien. C'est pas ça combattant, naza combattant mo bopo na bundaka on a non 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 non. Na tia en général tout le monde na bombi mutu na bi tout le monde. Te ko tia en général te. Ba combattant pe ya bunda ba point baza ya ba balabala pe baza. Baza on a bika combo, c'est pas ça combattant balabala combattant, na bika tout le monde ça veut dire jeune toi za la na poto c'est les combattants pour ko luka. OK. Ngana combattant te combattant courageux, combattant visionnaire, voilà, combattant oiseau réaliser ba rêve. Voilà. Quand même ndo la famille Nazara qui quand même tu vois. Nazara qui pour na masala naza obligé faut Nazara. Moi bi que ba combattant pe ya biloba lo baza ba combattant réseaux sociaux baza. Et mais ce qu'on m'a dit sur notre tout à l'heure à va distraire. Va distraire abattre. Tu vois, on le mboka ya loi. Mboka lelo nito vanda bo kozala ba loi tambo nongo tambola na mbila no na avocat no na juge na ma yo moko tambola na ba voilà pour ça on sa mabe ye ba yo moko pas juger mabe no ko sa mutu mabete ngamoni na tambola bona bi na tambola tout complet ngamoko na avocat na pena juge na tout autant bon même ngana place mo basambisanga zali bango wana batunanga bone bolo balanga na zali banda una zina est-ce qu'on va passer vite on a si ko zoe ba ke batumso ba landa biso ba trouver honnête aventurier est-ce qu'on va reconnaître ngo ke batumso ba landa biso ba trouver honnête aventurier surtout bato yo ba se pelate musique ezonga na poto et ozo confirmer bango déjà que ngape nazala ki na concert a Fali tandis que ebela ba combattant ba age na bino boye ba boya ki concert mais yo confirmer que ngape nazala ki na kati moto yo pe kana na to pe so moto na biso masana na mona ofa pas ta polémique ba to mso ba gangelo ba biko mibenga ka combattant te za la balasuka soko le ka TV ko mibenga combattant tika komba ki combattant non tala non tu tout à l'heure pour gagner temps pour jouer temps OK autour ça gagne temps ça fait combien de temps on a poto voilà na betio dans na betio avant mutana loba na tala date na poto moi tanga na plus combattant on a banda combat kala combat ngo pe bandeka na bane wana yo yaka ya on a lobino na 2020 wana na lobino ya 2020 tanga ya 2020 tanga 2000 lobit tomba so l'an 2000 et yana l'an 2000 voilà kasi ba combat ngo banda na ba l'an 2000 ya on a lobino yo siko avant tout na moto tout na ye question phrase à la date mon pembe nanga pour comprendre zala na combat na ba sanduku kombe sila kala to ndo ko mona mboka zo mais kombe sila kala tandis que musique e ucho beta makaka
2024 ande tomoni pena musique ebetami pena bamboka to ya bakomba 2023 te wana sikoyo ezali tête par tête, ça veut dire esprit par l'esprit. Ok. Biso nyonso tolingana congolais nyonso alinga moninga ne congolais ozomona tozala ba distraite boyo tino olobelo yo oza moto ya polémique nalingi nakoya place oza te nga vraiment nayali père ya bana napose na la respect na répondre à moto nyonso bien tu vois moto moto akokoma na étape mo akoma tia liboko na nzoto nanga aobanga déjà aoloba déjà wana sanduku aobenga wana tonton lui c'est tonton Gaëtan tu vois ça veut dire comment on va prendre la tête conseil nga na opeso net ma poto le loto zala awa ko provoquer batute ko tumbola pe batute voilà moi combat lelo net to vani na ba combat on obetelo combat combat pour l'esprit ok combat ezate o ba mono na nzela o sali boyo nga combatante mais wana za selon opinion na yo mutozolo bas combat za esprit combat za kosimba na nzoto te non wana za selon conception na yo comme si opinion nga tu vois combat za l'esprit ndetinga na combattant te na combattant na ba couleur tout na oloba voilà tu vois mais c'est opinion nga combat c'est l'esprit combat zate ba mona yo te mutu moko bundaki kuna mutu moko basalaki mobulu non oza tout prêt à soutenir artiste musicien surtout à koya beta poto obligé ba massa na obligé tout le monde bondi na bimsi bora longo et pour na batunya c'est quand il paraît na ba otso benga Kevin abso Félix waze kwa monstre d'amour il pas yo signé par la défense azo annoncé date kala mingi te je n'en waze quoi vieux otso finga manastère de martyr kala mingi te vient na monstre d'amour ba fingi opo na mpiaka vieux yes ko signer lisusu libulo eza lisusu ya mabe lisusu waze kwa tia za na poto awa contrat ya ye ko signer za ya Paris la défense ndeki sinjo alobi Paris la défense za wana oza courage acha date donc nazo informer bino bana poto vient na biso monstre d'amour ayo cha date ya Paris la défense kala te ba ko annoncer bino ango courage na waze kwa courage parce que ye moko amoni asigné yango mpona yebi te asigné na ye ye moko aza trop sûr na public na ye bave nanga waze kwa namoni mpena nayebi te Gaëtan Sanduku décision ve na biso monstre d'amour azwi ya koya tia libaya na Paris la défense arena nayebi te eske kozala na mwa conseil ya kopesa ye mon conseil mpona vie nanga vie aza grand esprit vie ma ye mo abengaka aza esprit bon c'est l'époque, c'est 2024. Donc déjà 2024, déjà, vie Paul Bakati Liban c'était des martyrs. Et tonda te. Na caché na combo la commune. Doazeko. Abeti quand même, tu vois. Ça a déjà un grand esprit. Oui, que mérité il peut pas cette prison. Na public ya ki wana soki ba pays mususu via nazo pe na fimbo en plein air mokil mo metala. Soit ti prison makala ta ya 2 mois pour wana eza neti kosaka na eloko ya leta te mais obi bato baza na bango bato bambongo balia moto akomize mpe la na mpasa asala sadaka alweni mpe elo mwa monene moto mpe aye mpe alekisi mpe mopepe après félicele non il y a les gens il est comme ça po bato bazali moto aza ma na larne mais asala pub bien te promo bien te siri leka aye mpe place yango bomoi mpe abeti poto mais abeti quand même mais ngana apesi quand même courage assigner pena eloko moko bien sûr vie en tout cas félicitations vie nanga eska comme la est grave monstre d'amour vie nanga félicitations bora na fo betango betango betiano beta sur Bruxelles beta sur Londres nzela wana ya glissant est-ce que c'est carré ou bien on peut se faire un conseil à bien on a tout à l'heure avec la monstre t'as comme la monstre étape à Nezabo faut beta Paris Londres Bruxelles na conscience na yo pena soki waze kwa tie 3 dates au fallait à chaki est-ce que vous encourage pena ya offense bana lobino to somba babia waze quoi comme on a bana 8 na yo esala 9 na madame 10 aux encourage osomba
Net 30 billets, il y a 3 concerts, il y a Paris, il y a Londres, il y a Belgique, il y a Oasis. Voilà, Vemelo, non, Ebiso, non, Somba. Ah! À plus, il y a un Ebiso. Tant on a Somba, on est en Somba. À plus, on a commis sous le mot, on a Ebiso. Non, on soutenir, parce que, à oser. À Betty. C'est que, voilà. D'accord, on va ma baie, penana, ça, mon barambolo, besoin. Opesera elengi uzoba makoza samtem abi pesa mutu na sa chance mon frère mutu tout na mokilo na chance na faut pesa mutu makambo OK so mutu c'est déjà bina obeta au formuler porte à beta. OK, merci beaucoup. Alors to ke na sona ko chiter eloni ezoba sa ba artiste musicien pe ko affronter ba salango to mona awe community ya tembe e komi ya ba jeton bare nango ezalango wana bochaka date. Et là, nous avons des artistes musiciens qui affronter la place où il fallait affronter. Pour tout le monde, il fallait payer à l'objet 2025 à signer Stade de France. N'habitez pas dans l'artiste au Bazolanda Bisso ou dans la place à mon étis son moment pour bouiller. Conseil européen, ça va artiste en général. Plupart tous les artistes sont à Paris. Bah, il y a des salles ba visitango ba mona ba somo nango ba mona ba grandeur nango ba yebiango mais quand visiter ça problème té mais c'est le rêve c'est le rêve mon tuno ça un rêve na OK autant on visite on va faire un bête loco c'est le rêve mais tant on rêver faut ko kisama ça faut aller là-bas ba manager ba sponsor ce yo za mwana poto ouais là ni sala ka mundele ani lendule avant date. Vous pensez qu'il y a beaucoup qui s'aiment à Cambote. Vous avez logique de la maman. Comme de la catandou le maman, tani la pété. Est-ce que là c'est mundela apesio salle ya munene bongo era hôtel la vente biezo kendete vous avez été cause parmi ba raison o mundela mso ani la ba concert avant date comme. Non pas parce que mundela déjà un temps de jeu nous à salle il faut passer de somme. Vous en a somme mon bobo. OK. Au mundela au peso clé. Tu vas noter qu'avant t'habiller. Déjà avant t'habiller. Vente le comme en ligne. Voilà. Vente habiller, ezaka yote sonde. Vente habiller zali na kati ya marketing na kati ya. Ça salle ndate karabiller. C'est pas ça salle. Salle alors là, ngai na yo boto ke lo na so salle. Non, to ko lo salle. Oui. Mais vente habiller, mondele faut amona ndenge billet zo kende. Non, même pas. Pour permettre les jours J, ba tike là. Non, déjà pub. Déjà un temps boye botolo salle to démarrer pub na biso seul to par exemple dans 2 mois tu vois mais tu banais de pub celle da to louer to vendre simaka tu bandi pub pour betando lem sous par exemple octobre 2024 tu vois mais par contre tout ça la pub ouais mais publicité ndeni ouais la sala qui pona Zenith. Publicité ya nyama ba comédien ba youtubeur ba acha publicité à sens nyos mais elle comme un moment au livre ouais ba visa mundela batali contrôle na sala zen parce que ceux qui ont bêti na sala nyos munene ya mboko o artiste message obeta au mona na vente ya billet ndenge ezokende elle fallait te ki 50% ba billet to mona biso nyos mokili mobimba. Et bah tu vas continuer tout le monde est comme 75%. Si est comme 100% tout le monde a internet. Oui bah billet on a grand prétendé bah somba. Ils ont mon internet. La finale bah grand prétendé bah payer. Bah billet on a bah grand prétendé bah payer. On a 100 net par exemple on a boy nous la fallait arène à Bruxelles. Alors ça peut moi la minute nous avons besoin de 50 billets. Ça nous 50. Et continue à jouer pour nous on a fini. Tu vois? Ça veut dire, même si on a 50 billets. À son bel épée, on a besoin de l'anda, kota, kote. Tu vois? Et on a somme à la rébellion. Ça veut dire, tant que nous avons ça, somme moi, et on te couvre à billet. On doit comprendre. Dans un conseil, tu n'es pas limité. Alors, tu sais, ce qu'on a besoin de ta salle, moi, mon aîné. Zala de ana bato ba sombelo de aba billet belle. Voilà. Zala de ana ba manager. Zala de ana bureau za complet. Au bureau et yana makama bala. Bureau m'était pour récupérer salle. Pour rien non quand ça t'es élèves billet. Les élèves qui ba te ticket non. Ouais fallait. Ils ont eu là non.
Comme nous de ici na fali. Il y a tika katika na fiche. Kope aussi la message peut être la ndenge ozote ka po ba accorder yo. Ba pesa visa po ba pesa. Non. Yango moni déjà so ba pesa au pesa somme wana. Contrat et bande au pesa somme. Ba accorder ma ambassade. Mais ba rembourser ka pembo ngo soki vente billet zo kende bien te ba rembourser ka ba annuler pe concert. Oui. Tout le monde a ouais ba oti ko annuler concert né à Paris. Il y a Zénith, bah il est concerné, il faut regarder à Londres. Il y a autres camarades. Bah concert. Viens à biso confus pe bah il a concert à Paris la Défense. Bah plupart oui, bah plupart bah concert bien quand on tu ça m'appelle ça répartition. Après bah qui sont moins étiquetés. Tu vois? OK. Ça veut dire ça peut c'est parti bon moi on est cabienté. Faut déclarer. Tu vois? Ton ilendole pour tout monde date ça moi juste les agents il y a un monde dans la salle bah bien bâtir rideau comprendre bâtir rideau pour parce que somme bateau baillé il y a un bâtir dans rideau côté qu'on est monde en tête est-ce qu'il y a qui concert à Fali est-ce que bâtir rideau bien ça les ala qui mobile té mais Fali vraiment ndenge ya poto lelo le solo là vraiment Fali numéro 1 Fali beti va plaît abeti m'a plaît plein, on a besoin. Vous avez présent à combien de concerts à faire? Des concerts. Il y a Wapi? Bruxelles, Paris. Bruxelles, Paris. Donc, bateau, bah, ça, la émission, sous que non, Rideau, Zalaki, Bakataki. Les ont dit. Il y a les gens, ils parlent blablabla. Bon, fallait oser, ça veut dire. Congolais monde tinga bana mon frère na congolais abeti lo mo be plein fona beta maboko plan ata baza 10 000 fona beta maboko bon ce plan za 40 na ba nenyo social na poto o mona pe ba événement musique ebele et so so mona événement mo boyo batu ba ye belé bongo ndenge fali sala ki le 25 novembre na pas si événement là événement beta fait beaucoup la beta événement mon kala cartona danger mukulu lisusu papa chéri abeta borne Zénith ane cartona 20 lisusu oba événement notangelo o fala beti ya mbavie babeta kabo déjà bave rambo c'est ça il fallait abeta za salle ya munene Europe munda oui on obeto ba rêve o biso otuninga événement no mona obeto ba événement minene OK minene ya bave rambo ya ba mukulu ya vena ngansone on comprend après voilà la génération fallait au moins un événement bon la génération fallait non à qui ne peut-être oui à qui n'a tout tenga na sola na makamba ya Paris place nous le pena na poto na génération fallait non tout est OK merci beaucoup merci vous allez bon on a gaïta sanduku ninga toto tumba on va organiser événement ya munene makasi. Donc, comme il a vu sur les blancs de Bruxelles, gaz na gaz, les blancs de Bruxelles, gaz na gaz, Joël Salambi, Sœur Pauline Bumba, Veluzon Mbata, Oncle Patrick Amis Yama, Julien. N'habite comme na souka. Tozana question moi quoi monsieur Tobosa ni poser. Tout nous déjà c'est bon. Oh biso question na monsieur Zakaka pour la soirée na biso. Pour le monsieur lelo na les pour ming na soirée. Oui, Sabino soirée le 17 février. La ici Bayaya, ba playboy. Mais ma mère pour bailler bayo za moi mon bal vraiment voilà nini. Mais ma mère. C'est là avant on ça va banga. Na bosana ki moi question moko amuke. Ba sape mo bo baleka na ba plateau bo na bona bango très pas mi genyema. Bo ya bilamba mo bo abi o eza 50 000 euros. O eza 30 000. Ça pas 25 000. Parce que bon, na mwata muke na fanya na poto na otala ndenge misala ezota mwa na poto. Na bite musala nini o basalaka o permetaka bango baso ba blouson pamba ba 50 000 $, pantalon pamba 30 000. Et moi na sala kati ba ki cherche na komi kotuna ti ba famille na bango na Congo. Soki pena batuana bazata na ba terrain o kata bilanga ngube zate. Mais kotala bilamba o bazolakisa ba prix balobaka wana na ebite soki na journée megenye mwa ya bagabango soki na ibango moko bato ba kolakisa bilamba soki bakotaka deuxième monde ya balobaka na ebaka te
Ce qui est bilamba bayibaka nde nayebi te. Mais bango balobaka toza na catalogue ba prix nyonso nyonso balobaka. Nayebi te même yo moko Sanduku au passé na monde ya bilamba trop. Et otalaka genre ya ba émission ya bongo. Et lobela kona ndeni ne poto boucler na moi. Bon, franchement, otombole lo mo makasi. Omoni lelo ba frère nanga na touché binote mais na betima bordi mandam. Ba jeune ebele ba mo bela mitu. Wana il faut mutaza liboma po sala pena émission bongo ba émission wana. Ba jeune lelo ba mo bela mitu. Pondeni yo mutu normal. Magasin pe zalakana États-Unis te magasin zalaka ana sima. Mutu ayebi place yo ke no somba chemise wana. Mais yo le kina télé le bureau 40 000, 30 000, 50 000. So so mba vandi sisku ba vandi ba buvana na calme bo tourner non bo mona bela liboma. Même ça na ba problème non. Au mona pena mutu ale kalobi 50 000, 30 000, 20 000. Mais mbongo okata suki ezate. Ota suko mandefo ese kolie beloma mutu azanga mbongo akende pas faire. Abela liboma. Mais bilamba ndazoki mbongo akosomba bilamba. Plus il y a des complexes. Bato boye kota réseaux sociaux botiango na mituna bino ebele boye mbango bo comprendre te gens ndenge ekende ba complexer ba bimi belé mutu muso mona lati lo ne moi bien akosela ngokombo mutu muso mona alati lo mo boye awo kana so na obima na ngona miso bato c'est le complexe tu vois yango lo na senga na ba jeune boye banzambe botika distraction fa ve beaucoup adaya à côté de l'idéologie forme. Distraction. Oui, bien, là, mon afana, na vie nanga king Kester, et ça témoignage pena na betaka, et ça le sola lokutate. Kester a lobby, ba série te ola ta na vie beaucoup, te ose ka Kofi alingi ba bubu, ok Kofi azotonga. Ouais, mais ça va. Biso te ko comprendre que Kofi aleki biso tongi de ebele, te yo kota na monde ya kotonga, Kofi sko yo kota na monde ya forme. Voilà. Bah, Kofi alekela sko eloko wana Kester ga yebisanga ngo pena na bombe vera mbala ba plan pe azanga ba plaza patron pena vera mbala ba plan vera na siko obi maela vera mboza nini aso organizaka nanu lobi akweya te kozwa mbongo eza nango mabete mais zala mayele poki mota yembango na raison bombo apesa mopao américain mopao voilà parce que moi ebisanga na petit na sanduku benga nga mire le berlin bato nyonso bando sambelaka na mire nanga voilà matongi mafinga ezalaka na mire le berlin so osali marque no wana tia mire le berlin wana via na moto ayebisaka siko plusieurs fois nakendaka pa Kofi namona apena Kofi soki bomondi na réseaux sociaux Kofi alataki bilamba boye soki era azongaka Kinshasa bilamba wana nyonso alukaka so bato adégage azokaba Kofi pena mona elamba eza yango elopamba Kofi alukaka nde briki na nsima biaza na forme ve na ndenge mabete banda ba Kester en tout cas papa wemba na ba Kester oyo biso tolobaka baleka mokili moima ya bilamba namona nanga place baoka ba bilamba te mais Kofi olomide ozomwa pe chaque mutu awamemaki valise ya bilo yo déjà mona Michael Jackson abeta mbate si tati na se Michael abeta ba dengiti kama maela ba vera vela beta mbata ba dongi déjà mona Michael abeta mbate kitati na se jamais mais Michael ana la fort mais tu sais comprendre ana la danger mais abeta ni ka ba dongi on va chaba ko tena ngarambo. Merci beaucoup, merci. Alors tokomi na suka, je to commission metika ko beta ba basi po makambo sali sindi oyo vie na ngai yo pe moi ça pesa confiance te basi nyonso moi ça ko pesa Kofi confiance ya koza la te Kofi azana défaut ka ya makambo basi organisation ya vie Kofi bien organisé Kofi abeta musique kitoko mais soko tikele na ndeko no mwasi kaka boye barango déjà jour msu boyo ka ndeko na bino mwasi azobenga bino abi awa na piqué crise po sabo eleki vie ulinga oboka sindi wapi Eve, ulinga obokela biso sindi wapi? Yo moko zwi mabala no ebelo bomi yango pona sindi. Mais olingi oboka esu na podium. En tout cas na pesi ba mbote wana vie na nga. Na vie ekepia. En tout cas tout vie na nga, wana mopawa wana vie na nga. Wana mapi. Te osko émission, osko mamba wana vie na nga ezalaka te. C'était mais la sens au lobelele. On vie ya couple ba bakota te. Nga zo lobela acte.
il y a pas de souci. Nalobi comportement couple te. Nalobi ba acte via saka ba basi na Kenya todi na mwana bato. Viens. Awa so na to bangi ya obinga muteme beti na bisindi bangi babwaka ye likola podem. Après les sous na mona repi mo boy. Boso via mon esi. Maboko avie ke mabe pas danseuse. Ah, ce qu'on vient mon par exemple Sindé ngako ya Simbi. Te na simba gete azwa ki e pena to ki e. Peut-être équilibre. Ah, siko. Un je fais équilibre, yango ba ngoko na vie. Voilà. Donc ma vie aza vie mo boza icon. Tala tondima lelo no bombe to tondima vie. Mo lelo. Tikala kana vie wana. Te ye pena congolais soko boye, c'est congolais zando ma vie poto yoka ba confiance à très à danger. Ba tenule baba la na banzemba verambo. Makasi. Ba fait c'est belé pesa mana banzemba ba vie en tout cas coup de chapeau mon vieux. Mais est-ce qu'on mérite na ko kumisa na ko critiquer. D'ailleurs mélanger tout. Bon tout déjà bon vie obi tout le monde ba déjà so mutako mukola ko akomaka moi mukena suka. Voilà. Merci. On remercie banani poto kabwana. Apesi mbote nanga na frère nanga Junior Sanduku. Junior Sanduku. Apesi mbote nanga Amida Rosa. On a mon cœur, on a mère Panin. Apesi mbote nanga na bana nanga bangoto Plamedi Sanduku, tout le monde, Mireille Chocolat Chaud, Nadine Sanduku, Kempia. Bon Mireille Sanduku. Yepe biso niasi nanga isi. Yepe libota nanga. Yepe to zana na église. Vero Kiri. Bazana ba Vero Kiri. Vero Kiri, Zetkiri. Tout le monde n'a pas su mbote. Trésor Sanduku, n'a pas su mbote. Voilà quoi. Voilà, merci beaucoup. Toto Tumba, Moninga Les Blancs de Bruxelles. Restaurant qui toko tokenda olia awa chez Tumba na gare du Midi. En tout cas, n'a pas su mbote. Sur mbote, Jile Botatala, Wapio. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tokati Awa. Merci. Merci, les gars de Bruxelles.